Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na bino sito ba bolinga maman il est Anit. Na pesi mba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko. Est-ce que boa malamu boni santé? Santé za bien. Bolamuki malamu nde na bisa bino ke kolala kolamuka ezaka habitude te soki nzambe apesi mpe mabomoi topesa nzambe merci tokumisa ye parce que baoyo batiki biso mpe na volonté na bango te eza kaka nzambe nde asepele ekozwa bana na ye tokokɔta mwa moke na kati ya masolo nakanisi biso na bino na ngai tozotala biso nyonso tu makambo oyo ezoleka pour le moment na internet makambo ya bakidnapper oyo batomboki na kati ya mboka kongo baza kokidnape bato eza makambo moko ebanda kala me lelo quand même ebimi na poasa esali biso malamu mpo babandolakisa biso baprocès boye so balakisa biso baprocès boye ezosala biso malamu tozwa mpe baprécaution toyeba mpe ndenge nini ya kotambola toyeba mpe ndenge nini ya kodetecte bato oyo baza bato mabe nazwi image oyo eza image na ngai te eza ka image ya bato namoni kaka na youtube kaka bon eza nango biloko ya internet namoni kaka image na youtube na préféré na travailler kaka na image oyo bakolo nango soki bamoni ndenge nazwi image na bango nakanisi eza nango susi te eza nango kaka nazwi yango kaka na youtube vraiment natali baprocès oyo na bokebi nyonso nalandi baprocès oyo natali ndenge eza kokende tout à l'heure nakotya volume mpo bino mpe boyoka makambo oyo bato bazoloba après naya kotya mwa commentaire na ngai moke tolanda nanu bandeko bato ezalaka ero nyonso biloko yango ozwaki kozalaka te nini mpo olobi ozwaki bilamba nyonso ezalaki vraiment ebele ezwaki espace ya coffre na place ya nsima osalaki combien de tour mpona kokita na biloko wana nasalaki 4 tours ese otyelaki eloko moko esalaki alala pongi mpo osala opération wana obi ezalaki kaka moto alali kaka normal natielaki eloko te erka yanga na ye nakutaki deja atiki monoko polele na ndako wana ntango lokotaki na lopango bazalaki ye moko to azalaki na bato mosu na ndako azalaki ye moko azalaki na peti na ye moko peti nango alala ye na se na salon oui monsieur le procureur Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous demander à la partie civile Mazimi, à son réveil, qu'est-ce qu'il a exactement constaté? Et s'est-il posé la question sur l'endroit ou comment est-ce qu'ils ont pénétré dans sa résidence? Procureur à tout niveau, tant la mukaki, tant remarqué que biloko ebungi, les alaki ndenge nini et puis bakotelaki yo wapi. Normalement, Monsieur le Président, Makamunyo Sazoloba, qui n'a pas qui mon appelé, et ça va plaisanterie bien, ça va blague naïe. Déjà, m'a fallu au lobby, il y a, on va côté en 2014, 15, 16, après il va pas parler de na Kipoto. Dans la 2020, tu vas dire que conflit la mission a fallu parce que na tu vois qu'il est impoli devant la grande frère musique à Congo. On a faux débat pour la Makambo Awa. Mais c'est très important. Bango les jours où ba côté la ginga na zalaki na annexe na ya sima. Baya na ketch bazalaki belé bazo charger chambre dans la nyonso ezalana ba veste na ba blouson ba charger en voiture nga na lala eloko nanga okuta na se blouson nanga moko ya kenzo oyo nde na mona yango na seto na mona na bia chifuti ba ibingai. Monsieur le Président, comment est-ce qu'il a su qu'une voiture Toyota ST avait été utilisée pour sortir les biens de l'immeuble alors qu'il était endormi? Tant na lamuki na kuti veste na se na ke natali likolo télévision ezaki natali côté bilamba ezalaka ezaki biloko nyonso ekei nde na bimi to na moni veste na se wana nde na bimi na tunnel bavoisin nango babikeno na butu tokomonaki te wana ezalaki ba heure nini ezalaki ba 6 heures ba 6 heures déjà natuni bavoisin babi tomonaki ketch moko etelemaki na nsima ekole wana
donc était bien dans ma école les bango ba kotisi ba biloko nyonso bazo kotisa wana ngala kima kao. Ok, Monsieur le Président, la question à Big Boy. Jean Mikolo. Qui a-t-il opéré cette nuit-là? Na butu yango opéra ki yona nani. nazalaki nga moko. Monsieur le Président, membre de la composition, j'ai eu à faire remarquer à votre tribunal que Big Boy semble vouloir ne pas nous dire tout ce qu'il... Ou bien dans sa stratégie, il ne veut pas en fait dévoiler les personnes avec qui il travaille. Puisqu'il est clairement dit que si un véhicule avait été vu et perçu, parce que vous remarquerez que même lorsque ces différentes comparaisons, lorsqu'il dépose, il nous amène dans un terrain de théâtre pour essayer de nous perdre votre tribunal. Et donc, par conséquent, il doit comprendre que tout ce qu'il demande et sollicite de votre tribunal, il ne peut pas l'obtenir de la vérité. S'il veut collaborer, le tribunal est prêt à en tenir compte, mais pas dans les théâtres, mais par contre en disant la vérité. Alors donc par conséquent, je lui pose la même question. Avec qui était-il le jour où il a été chez Monsieur Massimi? jour nga nayaki awa soki na kokomante moke parce que nasi natalaki yango deja mwana mobali oyo Big Boy aza lokwa star na kati ya procès oyo po aza ata soki atelemoka public ebeti maboko egangi oh Big Boy toujours dans les aventures oya Big Boy eza makambo ya kotaka na ndako ya Seleo Scram oyo toyebi musicien na biso akotaka yibaka ebiloko na ye na kati ya ndako tusa boye na boye ndenge alobi aki bayibaka ye mais azwa na baaventure na kati ya tribunal azolobake nakutaki alali monoko polele na koti na yibi donc ce sont des choses qui inadmissible eza biloko moko mpenza ekoki koleka ta na batribunal te biloko ya boye moto azwa na tribunal osa baaventure na ye ke nakutaki asa alalaki monoko polele yango wana nazoki biloko kote mosu alobi parce que nga naza warrior nayaki kozwa biloko wana mpo amankaka fali biloko moko vraiment eza na sens te tokokende ba oyo eza important ezali kote ya bana basi yango nde kote moke oyo nga nakoya koloba mpona bana basi bana na biso ya basi bazali oka kaka na botama 1900 combien oka kaka mwana na botama na 2000 na botama 2003 bana moko bazaka na ba 20 ans 21 ans mais bana oyo baza na ba âge mike balingi vie ya mbangu trop balingi vie ya mbangu vie ya vitesse balingi vie ya vitesse nayebisi bino soki boke Kongo bokuta bana wana nyonso to ya mike okomona aza na mwa ketch na ye arulaka na ketch okomona aza na RAV4 na ye okomona aza na juk na ye mwana moke otali mosala asalaka yebanaka te asalaka te aza propre aza boye mbongo azwaka wapi nzoka bambongo bakendaka kozwa na bakidnapper oyo bakidnapper oyo tozoka bamosusu ezaki bayembaka bango na banzembo bayembaka bango balansaka bango na bamusicien mais epai mbongo eutaka mbongo ya makila mbongo ya mabe bana basi ya mike bazali awa bavandi awa bazotuna mwana dati bolalaki wapi nalalaki na ye nalalaki na jogo nde joueur bana basi ya mike boye ekozala pe tokoloba mpona bana basi ya Kinshasa kate na ba oyo pe ya poto makambo kolinga na réseaux sociaux mwana moko mwasi alobi ke ye balingaki ye na wapi na stati monaki camarade na nga tiaki stati na ye stati na photo na nga na stati alulaki nga nde wana yango abengisaki nga alobi nakende po akende kopesa ngai cadeau d'anniversaire nakokende kozwa cadeau d'anniversaire koinitie na makambo moyibi na ndenge bakangi bango makambo kolinga na ba réseaux sociaux oyo eza makambo moko ya mabe même na bana oyo ya poto baza ko s'inscrire na ba réseaux sociaux oyo na ba WhatsApp oyo na ba Viber oyo na ba Twitter soki ba wapi ba Facebook kolinga mobali oyebi te surtout mingi bana basi nde bakenda kolinga mibali mobali oyebi te likolo kaka ya posa ya mobali
bana balingi mibali lokola soki eloko nini likolo kaka posa ya mibali bakoma kokomisa bakomona bango azwi mobali boyebani te botali kaka photo en tout cas non ça me dépasse bakote oyo nga naye kotelemela mingi kaka bakote wana ya bana kolinga mibali boyebani na bango te kolinga mobali na Facebook kolinga mobali soki na Twitter kolinga mobali soki na batango ba Viber epa ya kolingela mibali kaka otie photo na yo tango kotia photo mobali asepe na photo yo wana bosali rendez-vous boke na mobali nzoka mobali nani criminel mobali nani moyibi bana moko basi baza wana soki mibali soki misato bango situation yango ya bango yango wana ba exposer ke ba photo na bango na ba réseaux sociaux est-ce que mibali bakendeki kolingela bango nzoka mibali miyibi yo tina madame tote mataka mpe moto na ye mpe te omoni ke yo na kabakaba boyebana banakala nga na toyebani te boyebani banakala biwanga na wangana mutu mabe oyo soko azwi abikisa o te asalaka bonga nasalaka eloko te yoka eloko yango wana balobi botoli moto nayebi ye te naye mpe mobali na ye te depuis ozwa projet ya kobotolaka bamoto nayebi te eloko mpe te depuis obotama ou depuis obanda mosala ya mabe wana obotola combien de moto mosala mabe nayebi mosala mabe moko te oyo nasala yo osalaka bolamu na vi na yo osalaka bolamu mabe ezali me mabe ya moto nayebi yango te eza kabakaba non tala mibali bana bazokende koyaka na bango na ba Facebook prévenu lembo olobi nini papa oyo toyeleka eza bamontage nde moko mona te oyo toyeleka baosalaka bamontage papa akosali yo makambo nayebi ete mais yo okoki koyeba moto te moto akoyeba yo azoba na nsima ebinga nti esika na alaka babanga kombo bande ezokomisanga na mambo toyeleka kombo kaka comparer le prévenu oyo soki kabakaba bayembaka ye wana Mbangisa Justin oh mon dieu prévenu Lisangi Justin osambaki na pekrim oui nasambaki na pekrim voilà oyebisaki OPJ verbalisant ke bamoto boyibaka botekelaka papi na Mike oui nalobaki bongo na se ya torture kombo ya papi na Mike euti wapi eutaki epai moto zwana na kati ya kasho tribunal elingi rappele ke ntango bakangaki yo batunaki yo bakangi yo mpo na nini olobaki ke bakangaki yo mpo boyibaka bamoto e batunaki yo lisusu na association na bino bozalaka na banani yo moto otangaki kombo ya Isaac na jibo azawa na poisson azawa eyebi ete yo moto otangaki kombo na ye na jogo eyebi ete voilà batunaki yo oyiba déjà combien de moto olobaki yo oyiba déjà 15 moto outi koloba na tribunal awa ke yo matana no moto te nalobi ke na matana no moto ya papa wana te nayebi ete voilà ntango azoloba mpe na arrogance nyonso bayebaka tobimaka bango te okoyoka kaka moto mati likola moto na ye donc tribunal azorappele yo ke déposition na yo devant OPJ ezofaire foi parce que yo moko tosalaki déclaration wana librement mpe osignaki yango. Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez constaté la mise en place d'une ligne qui se sont fixées. Ainsi, Monsieur le Président, que votre tribunal nous permette un peu de pouvoir poser certaines questions que nous estimons essentielles pour la suite de la présente audience. Est-ce que votre tribunal peut demander à ce que le micro, la parole soit accordée pour le tribunal, si le tribunal peut appeler
les prévenus en LOX. Quelle main? Jean micro. Comment? Yengo Masamba. Yengo Massamba. Ouais, papa. Ok. Est-ce qu'il peut nous rappeler le jour où, le 29 juin, il confirme qu'il était chez Isaac? Est-ce que Coco confirmé que le 29 juin, vous n'avez pas Isaac? Nayaki pa Isaac na poko pona zombongo ya biloko na niveau qui est. Monsieur le Président, s'il peut se limiter à répondre par oui ou par non. Oui, nayaki pa na poko. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut donner le micro à la prévenue qui est juste à côté? Pesa le micro. Téléma. C'est le prévenu. Botala mona kitoko. Botala mona kitoko. Lofemba Bolaya. Splendide. Hey. Le jour où elle est venue accompagner, le jour où en accompagnant son amie Laetitia, lorsqu'ils sont arrivés, elles ont trouvé chez Isaac? Oui. Elles l'ont trouvé où exactement? Okutaki wapi? L'appartement. Nandako. À l'intérieur ou à l'extérieur? Nakatandako. Ok. Na ndako na salon, wapi, na véranda, na chambre, Na salon. na salon. Ok. Était-il seul? Azalaki moko? Azaye moko. Monsieur le Président, s'il peut retourner le micro. Quelqu'un qui vient pour récupérer, je ne sais pas, une créance, je ne sais pas. Comment peut-il se retrouver directement dans le salon de son créancier? Est-ce qu'il a le droit d'y entrer sans autorisation ou on l'a laissé là-bas? Okutaki nini na ndako bato? Nakutaki moto na ndako. Moto monani. Nakutaki petit ne moko ya mobali. Yenda kotaki na ndako. Aya kotenga mpona nabengaki asinga zelanga naza na nzela nazoya na servir yo. Ok, monsieur le Président, le micro peut-il être donné à Isaac? Isaac zwa micro. Sa réaction par rapport à la réponse, aux réponses données. Réagir par rapport à la réponse au Baoutou Kopesa. ayelanga souvent bilamba le jour wana nabengaki ayelanga barassemblement ya koteka nayebise so okomi na gb esalanga nsima akomi na gb ana nayebise talaka place oza na diagonal hotel mo eza bapri bakaro ya chokola nabi komanga na porte ya nalokwa bayebi oyo pasengaka ya telefone nakomanga pasengaka telefone nayebise kende bamaicawa siko na hotel wana okendeke souvent ofutelaka nazalaka wana so mutu ayolukanga souvent bakota fo atunanga mo olongwa na barumbu okoma kuna adresse ya bamokuni eza bapapa kuni pa mama kuna azalaka nga moko nde nazalaka ofutelaka kuna afutelaka wana nazalaka na hotel wana eza bachambre ya bato bafutelaka baza na ebele na kati. Monsieur le Président, je me souviens que le prévenu a déclaré à la direction de la partie civile qu'il se plaignait du décès de son fils, qu'il habitait la commune de Kinshasa. Est-ce que peut-il s'était dit ou confirmer qu'il habite réellement la commune de Kinshasa telle qu'il avait dit, et alors que l'appartement dont il se prévaut se trouve à GB? olobaki yake ovandi na commune ya Kinshasa ozoconfirme yango? Oui, non, confirmé. Commune à Kinshasa, c'est l'adresse dans la penza. On va dire, j'ai donné l'adresse de la foot là. On va expliquer mon bien. Ne va papa peut qui va dire kanganga et 3 fois. Pas l'adresse na pesa ba. Yo kabakanga et 3 fois. Au 4e fois. Monsieur le Président. Mais bana bazo kende kolinga bato boy na bani na ba Facebook. On va tirer les conséquences. Alors, peut-il nous expliquer? En les suivant, il a dit deux choses. Je l'ai appelé. J'ai expliqué là où il habitait. Et puis, allez-y, on te connaît, on va te faire monter. Comment est-ce que la personne qui est censée être connue, là où vous allez, on doit également l'indiquer là où il doit aller? Répondre. On comprend. Vous pouvez répondre. Allégal. À l'objet, na expliqué qui est ici quand la bande bandaka ngoza na bakaro. Kende kuna bayebi yo ba okotisa yo.
comment est-ce que Motuko a yebi place au Vanda Batuba yebi a aucun sou kuna yo indiqué pour Batuba conseil. Kuna consigne bongo. Avant mutaya ata o tozala kine ya bimia ole kate wana. Weza batu bisu ba fanda pe kuna boya kuta na batu ba par exemple swazana. Ata to bimina na tindi yo so yo kota te. Kwa tu na mamo. Ya ba poza ba motokolo na ba chambre na bango nyonso. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que la prévenue Laetitia peut prendre le micro? Laetitia, là-bas, tellement. Laetitia, mon agitoko boy vraiment. Est-ce que tu peux nous dire que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le monsieur seul et que les trois autres sont arrivés au même moment? Est-ce que tant bokomaki na ndako na ye bokutaki oyo ndeko oyo bokutaki ye moko na ndako eke bamosusu bayaki nde koya na nsima ye azalaki ne ye moko azalaki na babilamba mwasi na maboko na sashe tembe na maboko te azalaki nango na chanse afandi nango na kiti. Et après, les trois autres sont arrivés après, ensemble. Misato wana bayaki mbala moko ubia mande koya moto na bango nayebi te me namonaka ntango izaki akoti apres namonaki bango bale bakoti. Donc ils sont arrivés ensemble. bayaki elongo. Ok. C'était vers quelle heure? ezalaki na heure nini? ezalaki ba 1h 2h. olobi 1h 2h ba heure moko 1h du matin. Laetitia mwana moke aba soki na 20 ans de bomoni wana. Est-ce que le micro peut être donné au prévenu Justin? Peut-il réagir aux déclarations de Laetitia? Omutu mabe oyo. Na déclaration ya Laetitia alobi ke boyaki na 1h du matin. Est-ce que pena monaki elongi na nga pena biyaki na 1h? Pesa ye micro. Openze elongi ya mutu mabe. Est-ce que omonaki elongi ya Justin na heure wana oyo tellement? Est-ce que omonaki elongi na ye na 1h du matin? namoni bango ezalaki Alors, pesa mosusu wana micro. Tellement. Est-ce que boyaki na yo pe tellement? Tobota bana. Tobota mbinga mibali. Bota musala mbinga mibali basalaka. Yo yaki te. Nazala kunati. Pesa ye micro. Oyaki yo na nani? Oyaki yo na nani? Na 1h du matin wana oyaki yo na ndako. 1h du matin nga nayaki na ndako nete nga nayaki lobi nango na ba 8h nde nayaki na ndako na ye. ok. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut retourner le micro à Madame Lofemba? Tala bana. Bana mike bano ya basi. Moko aza na 20 ans mosusu ki 21 ans. Mais botala ba vie ba bandi. Kwa kolinga mibali na ba Facebook, to linga ba jogo. Est-ce que omonaki bango mibale wana tango okomaki na ozaki na salon ya Isaac omonaki bango bakotaki na ndako bakomaki ngabosa kotaki ezalaki Isaac et puis bango mibale wana bayakoya ekumelaki te me bayaki onzela ensemble me mundu libosa kotaki ezalaki Isaac. pesa mikolo na Isaac. Isaac, est-ce que oyebi ke mokolo yango azoloba Liwangana wangana. Il n'assume pas. Yoka. Ok, Monsieur le Président. Cadeau d'anniversaire. Alors la question simple à Isaac, quel est l'intérêt de sa copine Laetitia et de Madame Lofemba de raconter de mensonges? Répondre. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Yoka na comprendre te. Intérêt nini Laetitia na camarade na Bazali balobaki ba monaki yo yaki na ba momisaki. Intérêt nini Laetitia kozala nango akosela bino makambo. Invité à papa so eza ko kanga mpesa bongo. Laetitia Amina yo. Oui. C'est pas intérêt nini. En plus yo bengi ye moto aye jour anniversaire
osaleli mpe cadeau opesi ye so intérêt nini akozala nango akosela yo makambo ete soki motu oto alaki nende elongi nazomona ekokana moko na bango ana okomprendre te. Merci. Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Elongo Rachel. C'est elle qui venait de passer. Bana Basil, ko lokoso. Kalonji. Kolinga mibali. Anniversaire muto yebite. Boyebani kana na Facebook, alula kinga na statut, amona nga na statut, yango alinga kinga yi, invité nga pa na yake zo cadeau d'anniversaire, nzoka ba assassin. Soko za innocent na makambo. Yo poke boloko. Mulongesha. Oui, maintenant. Monsieur le Président, un complément. Nous voulons éclairer votre tribunal. Après ces incidents, Martin avait saisi l'IP-crime dès lors le monsieur était porté disparu. Le tribunal vous remercie. La parole est à la partie civile Mulongesha Jiluo. Jiluo, c'est ça? Oui. Mulongesha Jiluo. Oui, mais. Merci, Votre Honneur. Nous voulons faire une observation. Apparemment, il y a une partie civile, Mbelou Fabien, dont le nom est sauté. C'était constitué partie civile depuis hier, mais apparemment, le tribunal appelle ceux qui se sont constitués même aujourd'hui après lui. Jusqu'à présent, il n'a pas encore déposé les faits pour lesquels... Ouais, on va revenir à elle. On doit accorder la parole à... Le tribunal accorde la parole à la partie civile Mulongesha Jiluo. Merci. Ngai naye pona koloba likambo oyo ekwela biso soki na lobi biso en général nazo dédié procès oyo na baétudiant nyonso ya ISTEM na communauté catholique mobimba. Et puis awa na yo kofunda Justin na yo kofunda ye pona botoli kaka moto te abotoli kaka mutuka te. Il a tué mwana oyo ya biso ya mokolo azala ISTEM azosilisa année oyo, je dis bien année oyo fallait abanda stage na Roi Baudouin. Le fait, enfant du nom Glody Raphaël Lukoki Mounene. Il quittait chez sa mère à Limete Salongo. Quand on Limete Salongo, il se retrouvait dans la Ketch, communément appelé Ketch, mais ISD, il y a crise. Na butu wana na 21h alongwe pa mama na Limete Salongo, il faut akende epai na ye na Kalamu na nzela wana zozonga ndako epai na ye akomaki ndako lisusu te. Le lendemain il fallait ya azwa mama na ye po te bake messe. Mama zeli mwana ye te. Mama benginga Bijilio, est-ce que mwana alalaki epai na yo? Na bisi mwana alali pa na ngai te. Abisi nga mwana banda mona abungaki azonga kendaki lobi to kobenga ye téléphone ezeleka te mutuka pe zongi te mwana azomona na te. Na bandi kotambola na porter plainte toke na IP-crime to porter plainte toke na Kalamu totali mwana na bakasho nyonso eloko te toliki mwana partout eloko te
Et je tiens aussi à dire merci à l'RTNC. Bazui Mwana, Bazui la Katia Ketcha Zalaki Nango, Babimisi. Je vous dis, c'est horrible ce que je suis en train de vous raconter ici. C'est vraiment horrible. J'ai les images ici de la photo, comment est-ce qu'on a tabassé l'enfant. Si même on pouvait le fusiller, ça va. On l'a complètement tabassé, il est mort. Na pasi nyonso mwana akufi na pasi ndenge bana kobeta ye bakagula ye bakangi maboko na nsima. On pouvait le laisser comme nayoki bato mosusu batiki bango awa. Mais l'enfant on l'a tué. On laissait pas de prendre le véhicule. On a tué l'enfant. Et le bourgmestre Akalamou Azara avant de témoigner, ils sont allés constater la police scientifique Baké, Batali, ne Bazouaki, ba indice. Je fais des démarches, n'a récupéré un titre sur une autre moine de Kundi. Mais là, il y a un singaï. Là, babomi moine, balongoli na kechi wazaki na IST à crise. Balongoli bakotisi na kati ya RAV 4. Bazuye bakebwake na flambeau. Nasi batebele bataka RTDC. Bamonaki ba image wana babwakaki na flambeau. Bourgmestre Moutazouaki a eu mémé à Tchéye na l'hôpital général de référence à Kinshasa. Mais ce qui est grave, plus grave, c'est une autorité qui a vu les garçons qu'on appelle Justin et Kaba Kaba et l'autre ici, Oaza Mwindouana. Là, ils ont eu à discuter avec les policiers qui étaient là parce qu'il pleuvait le samedi là. Mbagouak, là, à la vitesse, va sauver les policiers à la maille. Les policiers vont gagner les bangos. Et il y a eu un peu, va discuter, le quoi on va dire qu'il y a un monde qui va l'équipe. Parce qu'il y a un monde qui va faire un flambeau, va boire qui corps à moi. Donc, le monde qui est IST, va tirer la RAV 4, il va boire qui est pembeni à Bralima. Et c'est comme ça. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Les garçons que vous appelez Justin ici, vous le prenez à la légère. C'est un grand militaire qui a dit que je ne puisse pas citer son nom. Jules Va. On avait vu les gars là, lorsqu'on les a présentés à la télé, il s'appelle Justin. J'ai oublié même son nom ici. Et le militaire a dit ne citez même pas mon nom parce que je ne dois pas être dans ces histoires. Donc c'est un garçon très sérieux, il faut prendre. Et puis je vous en supplie, ces gens ici, vous jugez par le côté. Eh ouais. Ça va t'en côté bolo ko babi masu bolo côté. Justin à la barre. Eh, ako wanga na Justin di magelo côté. Je le micro. Donnez-lui le micro. Justin on di melo côté. Vous me koutuna bota na ngate na bota micro kwa Justin. Eh, pardon. Bota mutanyo ko la batuna mukili. Non. Vous ne pas avoir d'enfant qui avoir un enfant comme Justin. Il y a les barakate. Mais tel est la pomme au monde à bandit. Jamais de ma vie. Jamais. C'est le bel. Mais opération enlèvement bino bosalaka. Pour yoboza na kati. Obama abatote. Na sala opération moko te, ngai na sala opération moko te na ba. On sala opération moko ya mabende. Na sala opération moko te. Yo sambela ngaka. Sambela. Pona nini liboso ya tribunal. Ozara courage. Ya kowanga na maka. Mais parce que na invité il faut loba, o exemple na donc o eza réalité il faut loba. Il fallait osala plutôt na courage ya ko reconnaître mbeba ozo sala. Mais ceux qui na sala motende na ko tala ne lobeli. Tala ne lobeli. Bota ne lobeli.
yebisi yo ke no soko komi liboso ya tribunal il faut wanga na nyonso. Na il faut na o na yebi na kondima o pe na yebi te na kondima te. OK. Tele lobe. O na yebi ese loko te na makambo nyonso o balobeli nga na yebi eloko moko te. O penza fo bolo kwa libela. Oyo yebi te ezali. Yebi te eloko moko te na makambo nyonso o bango balobi na yebi eloko moko te. Tala ne lobeli. Arrogant. Nga na kumbaka moto. Arrogant. Moto anani. Tele lobeli. Soki basedi nga moto na kumbi nazaka na propriétaire na nga moto oyo ata kopesa nga moto eza Martin. Ntango Martin bamoto nyonso eyosila nde alongwe. Une question? Non. Azo bana arrogance nyonso. Président, au nom membre de la composition, je voulais justement que votre tribunal puisse comprendre que cette fois-ci, Justin a au moins reconnu qu'il monte aussi sur des motos. Parce qu'à tantôt, il venait de vous dire qu'il n'a jamais conduit une moto. Mais cette fois-ci, au moins, il a reconnu. Merci, monsieur le président. Ce qui fait la beauté du tribunal, c'est que tout ce qui se dit ici, on écrit. Et le tribunal sait bien faire ce constat. Oui, maître. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Nous voulons nous constituer partie civile de monsieur Gaylor Chibaka, qui comparait en personne, assisté de son conseil, maître Erika Meta, avocate au barreau de Kinshasa Mateli. Et nous continuons sur les bancs. Ah, en tout cas, non. Makambo ezao. Non, attendez. Cool. Ce sont des questions? Oui. Question de la République. Merci, Monsieur le Président. La République se retrouve quelque peu insatisfaite pour une question. Monsieur P-Boy a dit ici que dans leur démarche, ils étaient plusieurs fois arrêtés. Ça veut donc dire qu'ils sont arrêtés et relâchés. Et donc, ils collaborent. Mais qu'ils nous disent, parce qu'ils veulent collaborer avec la justice aussi, qu'ils nous disent exactement, c'est le moment de saisir l'opportunité, avec qui ils collaborent et comment ils justifient ce mécanisme qui fait que lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont tout le temps relâchés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière, il y a une force derrière, qu'ils nous disent maintenant là, avec qui ils collaborent parmi les autorités. Nous avons dit. Prévenez Big Boy. À la barre. Big Boy Star, il y a procès. Jean Micro. Question, Moutouna ya République ezali boye. Outi koloba wa kebakanga yo mbalebele. Mais ça là n'est boulot. Bon, première fois on a côté prison. Zela. Bakanga yo combien de fois? À peu près combien de fois? Oh yo yedi. 7 fois. Hey! 7 fois. Bakanga yo wapi? Bakanga na komi na lemba na te crime. Bakanga pe na échanger. Hey! 7 fois. 7 fois on les a la place wana. Oui. Alors, nana zala simana yo, monsieur Sasa la roba démarche pour Obima. Parce que ma kamona yo ezali ma bemi. Bon. Pourquoi bakangaka yo pe batikaka yo nana zala simana yo? Nana tiaka yo loboko pour Obima. Nana tindaka yo na mabe wana. Nani akosalela ngai démarche pe lobi na kobima.
nani bon liboso makambo banda kokanga ngai ezalaki vraiment kopese te po ezalaki bavol ezalaki bakoki okanga ngai so naza na plaignant nazongiseli biloko na ye epuis nafuti amande sikoyo prison oyo nauta kobima wana oyo bakondana ngai 3 ans wana eza moto azalaki nsima na ngai te nabimaki na mesure de grâce mpo nasalaki 2 ans etikala 1 année na bénéficiaki yango nabimaki. donc olingi olobaka eza na moto moko te aza nsima na yo moto aza nsima na ngai te nakoki okosa te loba bosembo naoloba vérité nakoki okosa te yeba eloko moko bato nyonso to bazali awa baretenir eloko moko obi yo olobaka bosembo ezali oyo tobengi na droit oza kokopere na justice ndenge oza kokopere na biso loba oza kohésite mpona nini naza kohésite te mokonzi ekohésite naza kohésite te ozali sûr ke moto moko aza nsima na yo te nakoki okosa te nalobaka vérité nabimaki mpo na bénéficiaki na mesure de grâce même bovérifie bomonaki na bénéficiaki. Ah voilà, en tout cas mpona lelo namoni eza molai namoni lelo tosuka nanu wana soki tokoya kocontinue lisusu nsima vraiment eza mpasi mingi babotaka bana babotaka mitema ya bana te tokoki koloba nyonso tokoki koloba lelo bana nyonso batiki baboti na bango na bandako na bango bazokende kosala bacriminalité oyo bazokende kosala oyo baparent bana na bandako bango babimi bazwa minduki ya basi bakende na kindumba bango bazwa minduki bayiba baboma basala boye nyonso na ekoya kopesa sur les parents non ekopesa sur les parents te parce que baza baadulte vu que baza baadulte yango wana baza kojuge bango mpe bakokotisa bango na boloko oyo alobaki babota mona mabota motema te akosa te aloba ya solo bana basi ndenge bavandi bano ya basi parmi bano ya mibali likoloko ya lokoso anniversaire na ngai amonaki nga la statut asepeli na ngai asomele gato na amarula eloko yeke koti boloko gato na amarula likoya nini ya lokoso en tout cas mpona lelo makambo eleki mingi tosuki kaka awa toya kobandela mosusu ata après merci bandeko na ngai.